Nous avons signé des choses avec les Cambodgiens. Et si Camille nous dit ça, la société n'est pas une autre, faut pas une autre, elle sera pas pour la délivrance. Quand tu sais que mon père, ça te dit que si moi, je fais comme ça, quand tu connais les massifs, bon, on a l'eau, la moitié de l'eau, on a compris qu'on a le poutou, on a compris que c'est du saut. Là où est-ce que tu dis qu'ils sont pas bons, la tête est allumée dans ce saut, la provision de l'idée, la silence, la tête est quelque chose de l'autre, l'idée ça, que je suis, la théologie, Jésus, awana se Yesu aye kopesa Oya Chana se kile worship. Coca-Cola,
Ça, c'est l'arrivée de l'homme de Dieu. Merci na Montolakolo qui s'est mis à Kibila. Merci na Biloba, Sobodali à présent. Tali Bongo. Kobenisa Ndeko Nabiso. Yaya. Leki. Papa. Mwana Nabino. Na Kombo. Iya. Mundende Prince. Ozamba Pesi Likanisi Oyo. Ya monena kosangisa biso boye pour un changement total. Ya m'appelle à la biso pe a commis na biso à Masina. Tango zali koya, twali kobete na kolo sur maboko pe milala. Shalom. Retourne à le boko le Dieu est bon. Dieu est bon. Le Dieu est bon. Donne-moi le boko. On va ici sur Yesu sa malamu. Yesu sa malamu. Amen. Amen. Na sepeli mais ko sepela na ngai zandamu. Pourquoi? C'est parce que biso toza libanda mboka toza na pasi na bi comment toza yoka pasi na bino batu o bozali awa. Ngala makanisi na kanisa ki montant tolobi journée à louange, adoration puis prière, fallait batu baya. Mais pasi na ngai zanini. Batu oyo tozo yoka la mawa mais bango moko baza na mawa ngote. Batu oyo tozo linga tosala ba sacrifice mais c'est comme si ba sacrifice yango ndenge bayanki balobaka bazo bwakisa yango. Pasi na ngandi yango wana. Mais na sepeli na présence nanu ya Nzambo akila likolo na se na ba organisation comment obandai kosala na mboka oyo ya mapela po biso ba jeune tobima. Que naza ko remercier présence ya biso ndenge tozali awa. Amen. Merci beaucoup l'homme dédié Mosé Dani na présence na yo. Merci beaucoup na présence ya pasteur Henri Papa Kola Pambola yo. Pourquoi tout ça qui manifestation oyo topé événement oyo. Tozomona il fallait tout tonga. Fallait tout ça la activité belé. Mais ma belle m'appelle na lo bango directement ma belle m'appelle eza na banjope. Likolo pe m'appelle eza na ba plafond oyo neti ya mabende. Moyen bénédiction et ya na mboka oyo ezate yango na début na lobi et ça ninga passe c'est parce que biso bato toza na libanda. Tozo yo ke la bino mawa mais c'est comme si bino moko boza ko s'en fouter nango. Passe na ngande yango wana. Yango na kola loba ke non, il faut to prier pour na quartier oyo et soit développement. Il faut to gêner pour na quartier oyo et soit développement. C'est parce que et surtout na terrain oyo. Na critiquer bande ko na football te. Ba manifestation na bango bande ko sa na football ba lona ba biloko mabe. Siko ba biloko wana ezokanga quartier. Moyen même développement na quartier ezate. Souci na ngesa ke non ba milulu abo il faut to sala kangwe belé wana appel wana zo lancer na basai na Nzambe. Milulu obo sala kangwe belé ya pepe. Milulu ezala ke belé po to sala besoin milimo wana ebukana. Souci na biso eza ke non mapela e koma lokola koma ba quartier misusu to pe ba secteur misusu. Toye awa te ke non poto sala lolendo. Toye awa te ke non po ba benga biso ba mopao mais souci na biso eza ke non toye awa pour prier ensemble pour libérer ces quartiers. Est-ce que vous êtes d'accord dans la vision oyo? Si vous êtes d'accord dans loba, Jésus est Seigneur. Est-ce que ton demi m'appelle Kokangoma? Nabanza, naboina multiplier malobebele, toza na batan ya louange et adoration, tikana suka awa et bourgmestre na biso pesa maloba koloba et voilà. Tozali Kobengisa, notre bourgmestre Toussaint Kaputu, à le Kaliboso, lokola yenda zali lisu ya tata mokonzi na masina,
azapele wakoloba pona bana mapela tango aliko telema tobeti maboko pour le kuma nzambe usebe ki déjà pour le kuma ya nzambe bourgmestre na banza atako oza mokonzi fo oyeba te eza na mokonzi ya bakonzi oyo aza likolo ya biso nyonso nga mpe nakumisi nanu nkolo wana mpo asali ete lelo tokutana awa na terrain ya mapela aremercie nzambe wana basali na nzambe oyo bazali awa bauti kotanga bamosusu nayebi bango bamosusu nayebi te bao baza bapaya na biso ya lokumu baministre de Dieu bazawa natondi bino botondi bino banso ndenge bovandaki elongo na ngai mopanzi moko na bao nayebi na bao nayebi te papa prince Mondende natondi yo mpe nakumisi yo na kombo ya bana masina natina likambo outi kosala na pokwa lelo ata yo moko omilobi ke osepeli kasi osepeli ya ndambu nga namoni ete esengeli ozala ya kosepela. Pourquoi? C'est pas la quantité oyo esengelaki oluka mais qualité ya bato baye awa mpe baza koyokamela bamosusu nzinga na bandako place bavandi baza kolanda message oyo eza koleka awa mpe bayebi ke présence ya bato minene mpe bazawa na ntina likambo oyo osali. C'est un honneur mpona nzambe oyo olukaki asepela mpe osepelisi mpe mpona yo moko na maye ozwaki lokola vision mpo ngai tosololi na yo oza na poto na mois ya mars avril ozalaki kobenga tozosolola na yo elongi na yo nayebaki yango malamu te naza komona ngo na whatsapp ntango ozobenga ozalaki kotenir na likambo etali mapela ozolobela masina me masina nyonso wi masina surtout ya mapela na Grande-Bretagne okiti awa na Congo na Kisasa ozovanda awa na mapela baza mingi te tobetala nanu ye maboko mpe tokumisa nkolo pour la vision azui. Je l'encourage, pourquoi? C'est pour dire que Masina, le quoi va commune Moussousou, et Zana Bilongi ya Batoyo, pe Zana Bilenge, o baza komi pe ça peut bazana souci, place bavani côté Bauta. Pour mingi soki abimi bata, baposa na côté Bauta. Mais au moins même dans le langage naie et l'obéli naie, dans la solo naie. En tout cas, il cessait d'avoir un souci profond pour na mapela naie. Moi na mapela, zala fier ya kozala moi na mapela. Comme ils ont dit ça simaté par rapport à ma quartier, il y a commis à Masina. Tina de moni, tango ayebi singa que molulu yango eza lelo na ngonga il y a 14 heures. Nazaki na ba mariage, ba balandi radio Top Congo balandi ba chaîne mususu. Boyoki makambo na uti osala na aéroport ya njini na mopanzi oyo ya biso na ntongo nalobaki ete ezala na 19h avant de clôturer je vous ferai un honneur mpona koloba ete oyo bozosala awa bourgmestre mokonzi ya Masina leta ya Masina atiki bino te mpona kosepela mpe mpona mawa bokozala elongo na bino bokozala elongo na ye yango nde bomoni na ye lelo kosepela ensemble na makambo oyo papa prince Mondende asali mpona kokumisa nzambe oyo aza mokonzi ya biso banso oyo aza likolo na nyonso oyo akoki kochange mpe oyo akochange mapela na biso. Moi j'y crois naza na espoir wana ke mapela ekosala nini mapela ekobonga mapela ekosala nini ekobonga soki biso banso tondimi changement soki toboyi makambo ya mobulu soki toboyi makambo ya kuluna bana mapela bino nde bato bobimisaki bao tobengi
bagardien à temple, basportif au boyebi, batelebelaki bana ya mobulu, bamaître volontaire, boyete. Mapela batu bakomaki kotambola na l'air nyonso zolinga. Pona nini ba jeune ya mapela baboyaki ke kuluna eumela suna mapela te. C'est à ce point que je remercie et encourage encore batata bavandi na mopanzi na ngai ya loboko ya mwasi. Namoni ba mususu balati bateli mususu ba maître volontaire o boyebi moyen na sala publicité na bango ezate na côté là ba mususu bitumba balingaki bando bango na parquet pona ba jalo baza olinga musala bango te awa. Je vous remercie na nyonso o bosala ki pona mapela pe boza kosala pona mapela boko ba lisusu et vous avez tout notre soutien par rapport ya encadrement surtout à jeunesse pe ya ko endiguer phénomène kuluna na mapela na basali na nzambe oyo bazaki ba invité ya Prince Mundende. Je vous remercie aussi d'avoir bravé la peur de venir ici à Massina dans les fins fonds en traversant les chemins de fer Rai Nabiso pe Kokota na Mupanzo surtout babengi quartier 5 Mapela pour vous dire que Tovandiawa bomoni présence militaire te bomoni présence engagée trop visible te il y a la police nationale. C'était pour vous rassurer aussi que ndenge boyawa bokozonga na kimia pe bana mapela bo garder kaka kimia wana tina suka na papa Prince Mundende moi si na yo madame ton épouse tes enfants qui ont accepté que ocha un peu de fonds il y avait économie na yo na vacances na yo oya na Congo oya na Kinshasa oya na commune ya Massina oya na quartier na yo ya mapela ton quartier natal. Pour organiser cette activité, je ne peux que t'encourager. Ok, ne sous liboso que ma mécanicien et souka awate, oko ba sous la pensée mususu. Na kanisa yi kongose nga stade municipal, mais tant Cédric Assange, na moni était à na visite ça zawa. Ayaki komona nga koloba ke yi asengi kaka mapela, j'ai dit cet homme a une vision et il a un souci pour son quartier natal qui est le quartier Mapela, quartier 5. Bana Mapela, na bosani binote, tozana bino elongo, ponanga masine za moko. Na kokabola masina, masine za eloko moko. Lelo tolobeli Mapela, po ezali moko ba quartier, o yebana sur le 21 quartier que compte la commune patriotique ya Masina. Losambo bozo salawa, na basali na nzambe, na zosambe la Masina. Nazozongisa pe mapela nasengi na basali na nzambe bacha Kongo na biso na losambo mboka ya Patrice Emery Lumumba mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mboka ya oyo nyonso atangami mwana somi ya Kongo ezala oza na pouvoir ezala oza opposant tozana mboka kaka moko mboka na biso ya Kisasa engumba na biso Kisasa bobondela mpe mpo na yango Kisasa mpe etombwama ekende boso mboka ya son excellence monsieur le gouverneur Jean-Tilingo Bilambaka mboka na biso mpe Masina commune ya oyo eyebana comme commune patriotique kala révolutionnaire na ndenge bayebelaka yango ezonga na renommé nango kasi na changement mpe ya mentalité pour mwana Masina nyonso azala na valeur azala na considération oyo esengeli mpo na ye tobondela mpe mingi mpo na bandeko na biso ya est ndenge priere toki awa nasepeli mingi mpo na kokabola mpinzoli oyo bana ya Goma ya Beni ya Butembo ya Rutshuru baza komona na ngonga oyo ya Bunagana ke tobosani bango te biso mpe na Masina na priere tosali awa totie bandeko na biso ya est na maboko ya nkolo mpo nzambe ayeba kolendisa bango mpe apesa bango bopikiliki na mayembanso monguna akotisi na mboka na biso papa Prince Mundende na tondi yo botondi lisusu elongo na bapasteur nyonso basali na nzambe oyo tovandeli na bango esika moko mpe baza lisusu wana bakoya koloba awa na tondi bino botondi mpo na présence na bino kati na biso na Masina mpe na quartier oyo tobengi quartier 5
quartier Mapela. Merci mingi nkolo abatela bino lisusu natondi bino motoni. Que la cérémonie wana remise la trophée pour la koyeba ete mwana na bino Prince Mundende ali ko encourager bino na mosala bosala ke ngai pamba te l'équipe a boule belé mais nyoso bosala ke ngai pona intérêt de l'homme jeune tokoli na éducation au pesa ki biso. Merci encore une fois. Shalom encore. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bon, pour l'occasion Oyo, tolingaki to reconnaître pe bambiaka na biso ya mapela. Batu bazokola, batu bazokende. Na banda toyebi vie na biso Tshombe. Toyebi hein? Toyebi papa Tshombe. Mais na kanisa ki lisusu baningani o baza na sima to meke pe ko kanisa bango. Est-ce que toyebi papa Makila? Toyebi papa Makila? Aza nani? Papa Makila zali na yebite tango biso tozokola na banda kokende kosomba blé, ba blé bachaka na uniforme hein. Na banda zonga papa wana. Donc toro bazali mutu parmi batali boso o basala ba supermarché na mboka na biso mapela. Yango na lingaki na zala reconnaissant epai na ye. Est-ce que papa Makila zali awa? Trophée nezali na maboko ya bourgmestre. Na sepeli nalingi so na encourager papa moko, papa Pépé Kinois, papa Trifon Pépé Kinois. Il est parmi batu oyo bapanza évangile na mboka o mapela. Alors tolingaki tozala reconnaissant liboso ya ce grand homme, topesa ye trophée. Pourquoi? Bampaka bazokende. Alors ceux qui m'ont pas kalinga kende, tolobite ke nazo kende sikolo. Mais tango comment moto komi mokolo zala reconnaissant liboso ne po asala nini apesa bino ba bénédiction. Yango toza ko benga papa Trifon Pépé Kinois aya kozwa trophée na ye. Moto aboye penza, tozala reconnaissant te liboso na ye. Komoni ke kola ko Shalom, shalom. Est-ce que vous avez vous avez que Yesu peut aller awa? Est-ce que tu ne peux pas gloire au Seigneur? Vous avez tant biso to bandi évangile, tu allez très jeune, par ton bazar au Sekabiso. Tu allez parmi les jeunes. Oyo baza kote ya samomalamu eyebana keka ke ba papa nde basambela ba jeune ezaki makambo ya loyenge kaka mais biso tokota makambo yango tozali nano très jeune na yango topropulsaki makanisi yango na ndenge ke ba jeune ebele bango pe balandaki nzela wana bakomi lelo basali na nzambe minene na libanda ya mboka pe awa na kati ya mboka toencadraki pe baoyo balandaki biso moke mpona makambo ya kokumisa nzambe na loyembo. Donc lelo ebele moko na bango pe azali awa kati na biso ebele oyo pe bakoma na libanda ya mboka bazali pe koakompanye bagroupe minene ya mboka oyo bazali wana nde esengora ngai nayebi ke nzambe na biso akokumisa mabongo tika nzambe apambola bilenge oyo bakoti masolo ya kosakola sango malamu. Eske boza wana?
soki boza wana nzambe apambola bino. Merci. Monsieur le pasteur Trifon Pépé Kinwani, pour ce trophée que vous remet Monsieur Prince Mondende, de tout ce que vous avez mené comme action à Massina et dans ces quartiers. Mapela, Massina vous est reconnaissance, Mapela vous est reconnaissance, et Monsieur Prince Mondende vous est aussi reconnaissance. Félicitations. Ok, merci. Ya Pépé, merci, 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 merci. Merci. Je vais te dire Maboko, Maboko. Aza parmi même Bakran ya Mapela, toujours bien papa Richard et Pompo. Toujours bien ta Maboko, toujours reconnaissez pas na yo, ya Pelé. Tant on s'en a beau moi, tika tout bois kilo ba flair. Pour la baïbaïlingaïté et c'est quand on vandi, ils allaient qui terrain, il y a football, ils allaient qui d'abord banzété. Dans l'autoroute, ils vont mettre à balle, ou dans les Saint Barthélemy, parce qu'il y avait un terrain là-bas. Il y a des bengani qui sont nettoyés à Awa, tout bandi kokata, banzété, beti, tilelo, tabaninga mususu tilelo comment terrain, il y a football. Ngai Naza Babeninga Pelé, Richard Mpopo, Babeninga Kombo Pelé. Je viens d'ailleurs d'écrire un livre sur le football congolais, 2 livres. Parce que un, Vita Imana, un frein au développement du football en RD Congo. Ce qui est OK, une édition universitaire européenne, au Gogulé, au Romona, Richard Mpopo. Je crois, dans ma réunion, il y a une librairie dans l'équipe, dans mon niveau de Moba commis sur le sport. Ngai Nazali Moutou Aliboso a commis sur le football. Mon livre est édité par les éditions universitaires européennes. Ce que vous googlez, Richard Mpopo ou bien Vita Imana, au Romonango, ils ont la version allemande, l'italienne, portugaise. Je viens encore d'écrire un livre sur le football intitulé Dieu fétiche et football en RD Congo. Donc je vous prie, livre, là j'ai écrit des choses. Pour bisotan automatique football, ma parent balinga quitté. Ceux qui parlent les nanda ko ba olobaza pour autant gâté. Mais les lots tout le monde va footballeur. Dans mon livre j'ai écrit des choses et je suis honoré. Richard Mpopo, Mpopo Pelé. Monsieur Prince Mondende a pensé honorer vos efforts que vous avez fournis pour l'encadrement de la jeunesse et l'honneur que vous avez fait à la commune de Massina. Dès son commencement, vous avez bien voulu honorer ces quartiers. Et parmi les pionniers qui ont pu consacrer cet espace pour la réjouissance de la jeunesse, vous êtes parmi ceux-là. Voilà, aujourd'hui, ça vous vaut ce trophée de reconnaissance de la commune de Massina et de M. Prince Mondende, de tout ce que vous avez engagé comme énergie de votre jeunesse pour le devenir de cette commune et de ces quartiers. Merci à vous. Ok, pour le Mbango, namoni tozobenga papa na biso maître Amsori na onyo sasali aya kozwa trophée na ye. Voilà, balobi nanga bino bozwa su maloba te, bino nyonso boyebi maître Amsoria Monga azali moko ya basportif bambiaka mpe banka na makambo etali judo awa na commune na biso ya Massina, agania batrophée ebele. Ngai nazoloba ntango na bandi mosala omwana moke batrophée nalata na kingo ezalaki entre autres ya club na ye. Abinisa ba grand maître na Massina mpe aza koencadre ti lelo akomi koko me azonunaka te.
Prince Mundende apesi yo trophée oyo pour reconnaître la mérite na yo na domaine ya sport pe souci oza nango ya encadrement ya jeunesse na lutte contre le phénomène ya banditisme urbain otobengi puluna na bamaître volontaire azali moko ba créateur ya likambo tobengi ya bamaître volontaire tobetene maboko. Merci mingi tozobenga lisusu maître na biso diraton. Félicitations maître Diraton Pakasa na mosala nyonso osali commune ya Masina pe quartier Mapela. Maître Prince Papa Prince Mundende atombeli yo trophée oyo na nyonso osali na vie na yo na mon jeunesse na yo pour na quartier Mapela. Reconnaissance à toi pour na nyonso wana, notre sincère félicitations. Mboka basala te okotala obandi na foot par exemple Pierre Kalala akufa pauvre Pierre Kalala donc ata reconnaissance moko te baoyo nde batombola mboka na biso eloko moko te initiative ya boye esuka boye te. Merci maître. Et vous souhaitez et qu'on continue, et qu'on continue, et qu'on continue, et qu'on continue. Et dans la politique, il y a beaucoup d'analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Nous sommes là, papa Nabiso, maître Mokumboso. Voilà, maître Lubana Mokumboso. Na moni bolinge mingi maître Lubana Mokumbusu na maso osali mpo na quartier na yo ya Mapela batata mpe bamama basepeli komona monsieur Prince Mundende kotombela yo trophée ya mérite na nyonso osali mpe na tombeli yo mpe longonia na maso osali. Notre sincère félicitations papa. Merci Papa Prince, Papa Nagiso Bukomes, et là on tourne le bétail Papa de ça pas moula qui Maître Mokumboso a ça déjà ma film à Mapela, premier maître, 3 films à Mapela, on a Paul en quantité, en tout cas, il y a des gars qui m'ont merci beaucoup. Tu fais ça, trophée Oyo, Naïbi Bukomes Azali Awa. Comme autorité, il y a l'État. Mais toujours bien à l'issue, papa n'a dit musée, il y a zali autorité, autorité, il y a Zambé. Tu n'as pas dit tous en reconnaissant, et pas il y a papa n'a dit qui s'est mis dans Kibila. Pourquoi? C'est parce que Azali, moto ya liboso oyo asala campagne ya monene na terrain oyo Mapela. Ouais, faut Patrick. Puis tozobenga papa Musée Dani pour na kopesa trophée oyo epai ya papa na biso Kizami na Kibila. Ndenge abensi ngana kati na siko oyo eza pemba na liboso na ya na Mapela. Merci mingi na autorité na biso bourgmestre na biso nazaka na presse na Londres kuna na yebi presse banda ya Londres bananga pe na Londres kuna tozaka na ye ndeko moko malamu penza
ata na Londres kuna azala na témoignage ya bien likambo na moto te mosala na koyemba azoyembela nzambe na ye ntango nakokaki abenga na telefone papa nazali abona mongabi non malgré naza na mbinza mpona mosika nasali nyonso tuka mpona ya esengo mingi mpona kozala kati na bino soki makambo oyo continue bongo boye kozala bien nakokaki ke babondaki mpona Congo nga mpe nayaki nakotaki Londres naye kosalisa mosala awa ekozala na Vélodrome na stade na Kitambo du 19 au 21 eza mpona Congo ntina nango ezali motema ya peuple congolais ezongi epa nzambe mpo to vivre miracle mpo so motema ezongi te miracle ya nzambe mpe koya te donc yango wana nde mosala tozosala mpe mpona Congo tosalaka mpe na Londres mingi na Europe kuna mbala oyo naye mpe na Kisasa so na sisi na Vélodrome tokozala ngambo oyo nabandi na kosolola na ndeko prince na papa bourgmestre ntango mosusu tokoya awa na mboka oyo tozali na mapela kosala yango mpe lisusu soki nzambe apesi biso makasi merci mingi na bon mosali ya nzambe Tizamina nano aye te mais tozo kopesa trophée oyo d'encouragement pourquoi ya liboso naza na témoignage ya malamu mpona ndeko depuis nayebi ye ngai ça fait mbula depuis 1978 na bandi mosala nzambe donc nakoki koyeba quand même histoire ya réveil ya mboka oyo malamu bato ebele bayebi biso na kombo les 4 messagers de Mbinza tozwa message prophétique ya Congo depuis mbula wana na catholique ti lelo tosalaka makambo moko kaka me ndeko nayebi ye bien malamu mingi na sepele mingi ntango ebisange na kopesa trophée mpa na ye vraiment eza trophée moko ya encouragement akontinue kosala nzambe nde lisusu davantage mpe nzambe apambola ndeko prince kozwa likanisi ya koencourage bato nyonso tu oyo basali mosala na kati ya mapela y compris ye mpe paster na biso Tizamina vraiment nzambe akontinue kosalela ye autilize lokola instrument moko malamu merci beaucoup trophée na ye yango oyo ndende mpe na remercier population nyonso ya mapela na échantillonnage oyo ye awa na molulu bosalisi mpe osalisi ezala ya yambo mpe asuka te olaki ngai que prochainement mosusu ezali koya deuxième édition ezali koya bao bazwi batrophée te nga mpe nazwi trophée te naza mpe moko ya bao basala mpo na terrain oyo elingaki etekama mbele nga mpe naza na lupango awa naboyaka na telemelaka likamwa na 2003 bapoto bozomona oyo eza na histoire moto ayaka kotya yango eza ngai mpo bakataka deja biteni ya mapango ya terrain oyo me naboyaka na yobi nayoki kotrahir masina te ngai nakokimaka jamai masina natelemelaka likambo wana yango nde terrain oyo ezovanda lelo je pense que papa prince okotikala na kimia kokoba milulu nakobenga na mwa moke mpo naza na masolo mosusu na niveau ya maison communale mpo na bandeko tokutani mpo na mbala yambo surtout bapaya na biso bayawa en dehors ya ndeko paster auti koloba mwana Londres akuti olongwa awa toza na papa Henri nazalaka nzoka ya kokufa mokonzi osekwisaka solo oyoza malamu nzambe malamu bolingo na yo tyotingai motema yango nabeti maboko yesu yo nde bolingo bolingo na kombo nini ye shilo eza malamu yesu yo nde bolingo yesu
ngai batongo topela pokwa bakutu topela moye nayebi te kasi nayebi kelelo ekobeta na mosika ngai mpe nakomata okutana na mobali ya libala yesu yesu mon jésus yesu yesu tika mayemba nzembo ofandi makende asusu ajabite lema yolonga nangayo okasi nangayo yonde lobiko nanga ekumama jésus esengo nanga ekumama elema yole nangayo ekumama na yo papa eteli yo mololo 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 participer mais trophée na bango ezali bali kobengisa papa na biso prince amatama lombango elongo na mwana mboka lokola alors bana nzambe tika to profiter lokola papa na biso toyebi tite levalo toyebi ye
toyebi bato mosusu balobai ke non Kinshasa soki na poma ya njili non mais papa Titi Levalo alobi non Kinshasa ezokontinue koleka ntango aza mutu oyo alongola biso somo akoloba ke non aza mwana masina alors tolingaki tozala reconnaissant liboso ya mutu oyo ya monene oyo papa Titi Levalo un homme humble ntango tokotala elobi ayamba biso na kimia nyonso alors toza na trophée na ye awa ya Titi topesi yo trophée na yo comme mutu oyo ahonora ntango na biso nayebi te yaya moi parole kosala biso bien voilà na oloba mingi te je serai pas vraiment bavard eloko kaka nangi naloba moko eza mboka na biso masina oyo tokotami tokoli vraiment ntango nazoka ndeko nanga azokoyemba banzembo ya nzambe nakosala mwa témoignage moko rapide nga nangi na groupe oyo obengi tambo le valois oyo boyebi bamisi ebele babima babendo bapocadero et consort en tout cas ntina azalaki na bango natikala kolanda bavoi maléfique te c'est-à-dire banzelo ya mabe nangi nasenga na bandeko nango oyo bakaka ke aujourd'hui j'ai 63 ans et je sais que nzela ya nzambe eleki nyonso donc c'est pas la peine okendaka de gauche à droite ça sert à rien donc tolanda nde nzela ya nzambe eleki tout nazalaka na bandeko nanga neti bakikesere mene ya bapapa oyo batika biso alors lelo nakomotala monga mpe nauto perdre mama mikolo na poto donc pour vous dire que la vie c'est rien mais tosekontataka na oyo toanango mais toyebaka kokumisaka nzambe tout le temps donc vraiment message naki nango ya pe bana masina tozala bomoko tolingana mpo totombola mboka na biso kende de l'avant nabundelaka mboko banda nazalaka mwana moke naza kobunda kaka ndenge baza kofinga biso masina mboka ya ba oyo boyebi mais lelo masina mpenza na baintellectuel merci à toi France Mundende merci vraiment nasepeli mingi yango na osenga ke tosepela tozala biso nyonso bomoko ntango tokokabwana tokabwana mpe malamu merci bien. Merci, micro n'est pas papa Henri. Akobana biso.
benzimo